moi na wana moi akomata 13 ans te alati GPA bibi moi so polele malheureusement nzambe pe na mawana mabele te koya pa aboti te mabele koya pa Kabila bimindoki mabene basaka mobutu makamutu mabe Kabila na 18 ans na ila kota malamu salade koza la double sim okomo na pasteur mususu ana mwasi ya kitoko makasi na ndako mais azo sala abeta double sim ça dit quoi bato mususu ba vota bango na peuple yi bango te ba parti politique mususu ka AR AI AO les partis politiques mwasi bana ba mani ba parti politique poni ba zo mbongo ya ufele na kati ya gouvernement ça dit quoi ça ba impact ba maison ba kota pona ba soa ba mbongo pour être ba bebisa mokili alors moi je ne le ferai pas ba si ba bi non polyandrie donc moi si moko akoko bala mibali abali mibali 5 et ko ça le côté oh ça il fait lui fait le côté de bisoté. Encore une fois, merci na babone nyoso ya Koba Plus. Merci Nabino bosala cas de cœur katikata la confiance natina ko so Nabino natina ko pandanteke natina ko solola mai o ezo déranger biso ezo déranger population o ezo déranger ba congolais. Encore une fois, merci na babone tout ya Koba Plus. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, aimez, likez et resala biso bien. Kaka ndenge zala kabiso tozana natina ko solola Nabino, tozana natina ko pesa bino ba information, tozana natina ko panzana bino que solo la makambo ils ont dérangé bino et tant que peuple congolais au nous sommes na 4 quoi globe terrestre biso tozana pona ko informer bino mais nazanga mokote na plateau na ngai soki cameraman nga za d'accord Mike ko ba ko benda invité nanga ensemble ngane to pendant tswaka to pendant teke to solo la parce que yé pas ali moko oyo katinaye bonzambe zali katinaye HDD nae et tonda ebele oyazo loba mbela zo pesa soki tokoyo kango ekozala malamu mulo poza d'accord nanga abendela invité langa aiba ko se présenter na bino so zomi na 4 quoi globe terrestre. Encore une fois bonjour. Bonjour maman Nzambe ya pambola yo atato kamana na nzoto na molimo tozaki moko biso zo bundela Congo parce que tozana mboka mususu te ozomona mama omoni ju mususu na Brazzaville nazomona Brazzaville mo bana moi si moi congolais à kitoko longwa kuna yo zairoise Congo zairoise ah na moi no muto bana zairwana ye et pesa ne passe pourquoi to milingana to pesa na valeur pas tout zamboka valeur mais ba individu mo ba ya teke ba déstabiliser biso to kondima yango te nzambe apambola bande ko nyonso bazolanda biso to kolobaka vérité que rien que vérité parce que Jean 14:6 Jésus Christ c'est la vérité na nyonso mama to bonde nzambe pour pesa na mayele pa pesa mayele pesanga mayele boanya science intelligence parce que bituna ya mama biano nangai to tiki bemboka maboko na yo osunga obatela so obatete pam obazana bitumba sunga bango badia sobra funga maboko na bango so bango ba kopambola biso ya batamala mutala bango wa mabe continue basaka misala mabe parce que tout mono ezali nakoma tata pe na mwana na molimo santu amen amen. Papa kotala makambo ndenge zoleka na kati ya mboka na biso lelo ozali moko oyo olandaka vraiment la loupe makambango nezoleka population azolela population kanisa kemsusu soka tindi bandeko na ya ko voter bango na mapona mibake na chambre haute na chambre basse bakozala pona souci ya kolobela biso mais ko tala lelo bazoke ne ko plaider na makambo susu oyo eza vraiment préoccupation ya congolais te likambo ya polygamie na polyandrie papa na bisolo mama tango na ka likambo wana epesanga passe mingi. Ça dit quoi? Ba député to votera bango mosupe to votera bango te ba se votera bango moko parce que c'est ni moko ezali crédible banda 2018 ti lelo ezate. Ça dit quoi? Ba to mosupe vota bango na peuple yi bango te ba parti politique mosupe AR AI AO les partis politiques moi si bana ba mani ba se parti politique poni ba zo mbongo ya ufele na kati ya gouvernement. Ça dit quoi? Tant que vous votez, vous représentez biso. Tant que vous représentez le peuple, il faut que un objectif pour défendre le peuple. Ce qui est qui malam, hein, mais il y qui pour ensemble pour la vie sauter. Parce que ça dit quoi? Personne n'est juste devant des mais nous cherchons à négocier avec Dieu nanini pour le peuple. Bah il sauter, bah qu'il a $21 000, bah qu'il pour leur propre intérêt.
tant ba kena leur propre intérêt eloko nini ba kosala pona ba pesa ba loi po yamboka ba loi na ba okani kolia mboate kolia nyao te ba moi si $500 ba loi moko zangatina ba loi na ba kosala na polygamie mais tant que mona ki na Bible lobi na Matthieu episode na 19 verset 4 sabike mobala kotika moi si otika bote ba kosala comme eloko bo ezali ni polygamie ezali ni monogamie. Ozomona tomone bandela mokili na Genèse na basali moi sans balabi soyez fego et se multipliez-vous. Nous ne sommes pas les musulmans. Dans un pays laïque mais 75% ce sont des chrétiens. Alors ba quel mibeko bazo voter sur la polygamie et ça pour ko bebi se mabota d'ailleurs biso mo na Congo ba polygame bazali ebele ya koleka ko to dikiso ba na biso ba polygamie na ba polygamie eloko malamu ekoleka te basi ba bi polandri parce que ngai pe na koza moi simon na bali na ngimi tano na ça bango amour ndenge mo na mbongo na motako loba na nga azate ona zo ba la polygamie polandri lelo na kata est ezali na moni mama moko ala commerçante azu ba jeune bo 5 bango tu ndako moko ba participer mbeto moko ndako moko moto na chambre na mama comme ça là batu est-ce que ça y fin du monde pendant nga na moni Ephésiens 5 verset 7 racheter le temps car les jours sont mauvais même bana boko na biso na mwana papa na basi ebele na mwana mwasi abala mibali mitano mine atonginda ka munene apesi bango ba voiture lela le pa na yo le bela le pa kuna ala likuna la likuna maintenant on la kuna moto ba na njobi na ye siko bo suka bon siko bishoko moto na moto na façon na njobi na makembeze na ye siko la koni malongo ko zala wana ça dit quoi mokile comme na tanga fait ba tele makambo jamais ba ko le kango na parlement il faut parlement et tellement parce que ezama be ça dit quoi ba toto tindi ba kuna bazo luka mbongo na bango po loi eleka lokola satana mbongo ebele apesi bango ale ba adopter yango e koti na mabota mais autre côté la sima e kozala catastrophe naturelle biso du chance ya ko bala mwasi to bana na ndako to boti bana mais tango polyandrie kokoma po basi lo bana mbongo ebele lelo basi bana mbongo ebele akozo mibalo alingi na bango sakana bango motema na yo koloba te parce que loi et lobby yango alors est-ce que tuzo botela kwa malamu to tuzo détruire la jeunesse tuzo détruire la jeunesse eza pasi pe na mama mingi eza pasi pe mama mingi papa ndenge ka kolobi wana ke no modèle tuzo kende Ephésiens ndenge tangi wana komi yango 5 verset 6 papa tuzo tala pe ka to kende parce que yoza na bandal sikatango benga na kuti bana mibali bana 12 ans 13 ans bazali nu elamba awa polele na ba pede na kati ba pede impolé tout cela mais biso pede ko ka sonité na moi boye na kindoki yango nous ne sommes pas les blancs nous condamnons les actes Galates 5 verset 19 maman na telemi na comme kola nazotala yo yango abuki pe mokongo yo nazotambola mais na bisi oza mwasi te oza ne mobali oza komi kosa pama moto ndenge na ko kangaye ko beta efi ko za pilipili miteo ya peo ya rouge wana otuti obaki mosusu na fumangani mosusu na miso tango ya kolamuka akotika biloko wana Hébreux 7:12 lobi film ko beta na mwana na zoba po azonga likambo ngo te ozoba okile ko na zoba mokile ko tout est permis ils sont pauvres parce que basara biloko wana. C'est grave, moi je connais aussi aujourd'hui que les pasteurs sont les homosexuels, double sim, double canon. Ozomona ba double simba c'est belé te pozo tambola sembo poso ondimaki si musé bata même otonge mais la tonga na ko bana ndako e bato belé wete munduki wa sore betika kano kwa ezaliwa ngako kana ko na makama basi ngaite na ko mekata mwa pauvre boy ndenge na zabo kena kena ba double sim na ko kate pena ko sala tête je ne peux pas trahir mon Dieu mais nzambe pas pesa ngaite na boti bana kitoko na mituka kitoko na lia ka kitoko na vandi kitoko ekoki à quoi sert un homme de gagner tout le super dans son âme ezali lokoso ngai na ko envier mutu te pona yebi mbongo ndenge azuela kite maman oui bien jamais je ne peux pas prier Bible Biso na 4 Hébreux 6 13 verset 6 alobi contacte toi de ce que tu as on nzambe apesi ngai nde na kosala nango mais ndenga lili tuzoke nango eza mawa pe pasi mingi kozala double sim okomona pasteur mosusu ana mwasi ya kitoko makasi na ndako mais azosala beta double sim ça dit quoi eza ba impact ba maison ba kota pona ba joie ba mbongo pour être ba bebisa mokili alors moi je ne le ferai pas
mission na bino bo échoué ou bien Boris. Mission na mapesi biso ezali na Romains 12 31 34 cherchez premièrement le royaume des cieux, tout ça viendra après. Hein? To comme côté na ba sentiment, to la crainte de Dieu té, obéissance té, la sanctification té, l'enlèvement église té. Et comme kaka nzambe alobi prospérité, élévation, kaka mabala. Même Marina Marthe babala quitté. Yeso banaka kwa kolie na ndako na bango, c'est babala ki? Les gens croient que sont mabala bato batonde na kata église. Hein? Soit que na poto mabala ezate, basi sel bazali, siko polo joie batu. Et ça okende poto. Les gens souffrent en Europe. Kayo kakana yo kokayangote. Et ça bato pesa kinango. Soit lui mabala. Non, tout le monde en Europe mabala ten États-Unis d'Amérique. Ozomona, soit que du chance kobala, obali, mabala nga poto sakaboni. 3-4 jours koufi. Mabala peka ça comme oy, kaka nzambe alobi, mission oyo tuzo préparer bateau na enlèvement l'église zate. Matthieu 10, 7 à 9 lobby, allez prêcher, dites le roi de monsieur est proche. Église oyo kabate ya rangote. Kaka alléluia. Nzambe alobi bango bamona kaka. Nzambe amona kaka. Na moni bato misa na mabala. Basala kwa hallelujah. Tabambebu na bango bakata kona bambeli. Bambebu na bino kasi mabala na vie éternelle. Mabala na vie éternelle. Les lots zo vivre, les lots kufa, les lots okende wapi. Alors comment okende poto c'est quoi ça? Nene so poto omoni kama pata o okuta na poto omoni kama nseto poto tokesi na poto kana nini ba 4 saisons biso 2 saisons c'est fini on a hop l'argent c'est souvent en Afrique ba pasteur bazu moral ya bato pona pauvreté ça dit quoi ceux qui lo bato a commis boye ezali manque ya mauvaise gouvernance na kati Afrique ozomona ba politique biso mema biso ba mitema mabe makasi koleka na ba dirigeant na biso ozomona volonté politique eza na bango te mais basi na bango ba makango ba na bango 4 5 bureau 10 bureau ba très heureux mais biso mususu population tozo souffrir na bango ayo na sabison nini bible sabison Ephésiens 5 verset 14 toi qui dors réveille-toi fungula miso na bino pona ba détracteur to ko isa bango ndenge lelo population ata zolo bate population zo vanda mais alors quoi neti loko moko kati na population azo continuer komela tozo tala makambo ndenge zoleka ba gouvernement le kala mboka meko tala na sam dena ba gouvernement détournement ezali makambo boyezali makambo songolo pakala ezali mais romona le même personne wana lobi nango azune ebonga le même personne mais siko biso ba auto sana libanda do RDC comment quoi neti eteni ya gâteau moko boye bato moko kande fo ba kataka bato suba okota na triangle bon problème ezali Matthieu Bible Samson na Josué chapitre 1 verset 9 tu maintenant 8 et 9 alors que cet livre de la loi ne sera pas bouche to sambi la mikolo nyonso to be la nzambe mikolo nyonso nzambe ayo kabiso ta kabiso te yami bale alobi lève-toi prends courage libération ya mboka ezaka ba autochtone peuple ye moko se décida Kabila même sur 18 ans to ça marche combien Kabila kende akepo na corps lobi était 2 fois et sili tu sais que d'ailleurs parce que là, comme c'est un bon président, mais les collaborateurs n'ont pas bon entourage. Parce que les gens qui ont piaka, ils ont un bon côté. Ils ont touché un poteau, $1,200, $1,300, ils ont touché à 100 000, 150, 200 000. À quoi ils vont pas comme riche. Alors, tu sais que dit, en tant que chrétien, en tant que religieux, on t'a monté maman là, on a qu'on passe la pointe parce que nous sommes en guerre. Ce qui l'autre c'est que guerre est là quitté azui mandat naie na façon mais maintenant kibiso changement monena ko sa manamboka mais maintenant nous sommes en guerre balingi était na occidentaux balingi ba bomaye ba ko souffrir pour peuple naie vraiment azai ko débrouiller naie mais ba collaborateur mabe parce que des millions ils ont échappé na contrôle de l'état ozomona mais pour na pesa bilan naie et kozama kasi mingi parce que kotala président avant d'arrêter alors quand Moselle là de Kabila qui n'est partout pas au Kimia mais malheureusement à un entourage à Mabé situation mboka ils allaient précaire autant malamonté malgré à solité mais nzambi moko yebi les beaux côtés de l'histoire Tom Bango lobela kibiso totala qui sortie officielle il y a union sacrée papa mais kotala le même figure bomana jikaka le même figure katisio ngambo mokonzi est-ce que les beaux côtés de l'histoire tondi mayango ya solo bien non problème ezai maman tout etra jikaka na maman Olive bazana bazo sekabiso
Bazoli Lababi, il n'y a pas les vrais politiciens au Congo. Ça dit quoi? Sur la Gamati Bible, en Éphésiens chapitre 2, verset 21, ce sont les gens qui cherchent leur propre intérêt, non intérêt de Dieu. Et ça sonne inamao. Bon, bateau et mon amour, qui m'en faut chéri à Jikaka. Moi, j'ai félicité Kimbuta. Hein? Un grand politicien, un grand sage, Kimbuta. Aubin. N'est jamais trahi. Hein? N'est jamais trahi. Au bazan Kabila na quelqu'un. Bateau ba Willy Bakonga. Je connais Kabila. Ba Vital Kamere. Mais Moutou yo pende atundu. Ako tika Kabila. Hein? Ba atundu. Bazawane ebele. Ba kasende bango tu ba mende. Moto kwa mende o tata wandengeni. Hein? Oh, ça qui comme Kabila, je ferme l'internet. Talamende, le cola, ma kako azoli ambumana. Tatamende. Est-ce que mende kotika Kabila? Maman, oyebi Bible, hein? Batu bakusaka Nzambe. Bible ebisi biso na kati na mokanda na Matthieu 10 40 41. Oya pesi ata mai ya pamba. Hein? Tika itokumisa Nzambe. Oyoki mama kolinga peso ba milliard te. Pourquoi to battre ba maman ndako to battre ba sa sopona ni ba pesi biso bana. So ina moni bana na ye na bi grâce na ye na pesi bana oyo. Hein masu mabe mosu ezali na kolimbisa na bibo. Bana pe bana kati to kosalani. Mais ba oublier Kabila. Hein? Lelo ba donga Tshisekedi, ça dit quoi? Lelo so bi président Tshisekedi ba longoli ye. Président mosu so ayeyi ba ko critiquer Tshisekedi na makambo ebele o mote Kabila. Bako finga président Tshisekedi ko leka même Kabila. OK, okoka ba bitole ko bima wana po ba dzwa bango ba pisa ba poste ba zakat na poste. Est-ce que politique est dans le Congo? Hein? Pourquoi même la Bible sont dans Matthieu 6 verset 24. Alobi na biso boy. Tu ne peux pas sauver deux chemins à la fois. Et aujourd'hui nous venons OK. Et donc Kabila revenir au pouvoir. Pour en Afrique, tout est possible. C'est comme ça. Boko kima bino mbomboka. Yango Deutéronome 28 verset 1 motomabe akimaka ataba bengani ete. Hein? Faut qu'on ait la position. Faut qu'on ait la position. Là le bateau sa position le bazai pani. Et pas Kabila. Hein? Hein? Motoloka matata poyo o Kabila façonné ye. Les lois tiki Kabila à quel opposant comme président. Hein? Est-ce que c'est normal? Hein? Comment le peuple bozo fungola misu na binote biso da ko tika ka bango na bana bango na mwasi na bango na matata po hein na bongeli hein na ba samba lukedo da ko tika bango na basi na bana na bango biso ko to na droit vite hein mais moment comme ça politique congolaise Kabila bimindo ki mabene basaka mobutu makamotu mabe Kabila na 18 ans na ila ko ta malamu salade hein ajira bembo ko te. Bino kasi ba santu boye 4 ans na bio 5 ans. C'est que changement nini ba combien d'immeubles au ba gratte-ciel botongi combien? Hein? Ba aéroport international bo sai combien? Combien d'hôpitaux et bo sa bino bon ça bon ça. Kabila baneko bon ça bino bon ça bon. Bo hôpitaux ya siko botongi combien na combien c'est? Hôpital mo tia ya Mamadou général Mamadou colonel Mamadou. Habito ko mesana ngome papa so totali le. Mesana na paste. Hein? Ma mesana na passe na souffrance te. Et puis Bible zo bisabiso nzambe pa ko linga ngote na 4 na Jérémie 28 verset 11. Je connais le projet que je t'ai créé, projet de bonheur non de malheur. Malheur te le kate. Ata moi sanga linga ndenge nyoso lelo alete lobi potopoto lobi alete abani ko akoloba on a yende ko mibum. Hein? Il faut na bimananga. Osomona parce que moi sinyo satayo zawana. Hein? Moi sinyo so alanda ko bay na profit. Hein? Tala mibale bilongi mabe wana batondi au moins mibale mususu obana mbongo bilongi mabe kwa bise sa accident mais tala basi bango na ndako ba métis ya danger mais tala longi mboko ntaba bosusu oyo kama to kwa mpuku ya tongo tala ka forme na c'est moi ça na awala mabe wala na mbongo osomona il n'y a rien pour rien même pas na Nzambe. Hein? Avantage c'est pas biso nzambe nini abattre la biso sur internet tout ça va bien nzambe pas na biso avantage nini profit nini parce que sa gloire et se manifester et ça profite mais profit nzambe la biso ba congolais tout ça la bombuté na kata souffrance c'est ce que nous voyons hein député zo kota ba nommé ya koti kuna ça pas dire c'est tengama to ba litsi ba nikola ta ba litsi ya 3014 ba yanjau a commis 21 000 ba costume kitoko oya yelo aka nini polygamie
basi pe balabi non polyandrie donc moi si moko akoko bala mibali abali mibali 5 eko sa eloko te oyo ezali lifelu te lifelu ekotele biso te pe na moment nini oyo tozokende na yango c'est très dangereux ça dit quoi nakosenga na nzambe na Ézéchiel 36 verset 26 apesa motema ya sika epai ya bakonzi bayeba mpe biso peuple tozovivre nous souffrons namoni kindumba na moi na bandala sika mwana wana akoma ata 13 ans te alati jipi awa libungo so polele malheureusement nzambe mpe na mawana ye mabele te ekoya kpa aboti te mabele ekoya pa nasona bango ate kpa ngai abe etumbu ya nzambe ye wana moi kakakakakaka tozokende bon faute ya biso te parlement edeside okoloba na moto nini tala mboka ya bekobiste ya banjobiste ya bamakikiste egalate 5 verset 19 tokokende wapi tokosala bo pesanga losako papa ngefa losako lisisi okona botama congolais pona bino botisinga congolais nzambe opesa congolais pona nini pana botama ta pigme na kati ya Ethiopie obe pigme mo na kati ya Brésil na bana ngana nzambe kuna liaka bambinzo pakotala mboko eza béni maman les pays les plus prospères les peuples sont dans la misère. Que dit la Bible? Proverbe 14 verset 28. Quand les peuples sont dans la joie, c'est la gloire du roi. Les peuples sont dans la ruine, c'est le malheur du roi. Les peuples sont dans la ruine. Bino bozo tambola, bozo saka ba fête. Ba shing shong ba ya, ba jaki shang kwenke ha na mboka. Siko tozo ken na mboka yango ndenge ni. Est-ce bozo tala pas des peuples? Omoninga nana parti politique te. Parti politique nanga za peuple. Tout na président parti politique nanga Jésus-Christ l'homme de la vérité. Et je ne changerai pas. Oko changer te melo to moni ke côté na bino ba pasteur to kasem su boko suka kaka na alléluia mais na Bible mais bo sel ba parti politique. Lokoso. Ça dit quoi? Malachie chapitre 3 verset 18 de l'Obi, vous verrez la différence ce qui sert et ce qui ne sert pas. Tata wana abani na renaissance. Et bana boso na Soni Kafuta. Yo moni pasteur ozali lokola César okamati de boxer. Au fouti bango mbongo ba betali bimponda titi bilongo se vimo pesa bango mbongo mais on soutenir sport en mboka papa na bimponda et là on joue moto tiena lion liaka moto et puis pharaon mona kango alors tant na moni bato na bi après chapitre 3 verset 14 à 15 nzambe asani bango au comme une renaissance le couple qui n'a pas de fétiche soutenir le couple qui n'a pas de fétiche parce que bazako tia mbongo na batono. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 l'amour d'argent. Tu allons on équipe on Kabila ba boto l'équipe on renaissance Kabila motamano financer bambongo marqué biloko nae allons wana sport moko oyo demo za na kati za na kati donc yo za chef wa Belzéboul oh, bazo sala ezalakate sport c'est du fétiche, c'est de magie, c'est la sorcellerie, occultisme, oh c'est un catastrophe. Président comité recherche, Giaza président et comité recherche. Bemba abunda bitumba Jean-Pierre Bemba abunda bitumba na bangite. Ezaki ba soda na ba abunda bitumba, c'est payé condamné à 10 ans. Chef ne ba condamné kana. Il a quand même mauvais troupeau, chef. En ce moment-là, allons wan kokamwa akena parti politique. Muto alobaki moi nous ya PCR tenance sama kile bima. Oh moi no you. Bubitira Kabila maboko kwa. Muto bana ko finga Kabila o ya pesi bango bambongo. O ya sali bango na maman Olive. Ba irreconnaissant. Lelo asali parti politique officiellement bien mutu nyusu. Il faut à s'adhérer. Soukoubou s'adhérer à le bimona seka. Est-ce que c'est normal? Mais quand il faut pas soutenir. Mais qu'on soutenir nini? Il y a ça là, mosala nzamba bonde apona mboka, abonde apona bakonzi, jamais akoyiko bonde la à côté sa dictature na quatre église. Ça dit quoi? Bato wana nzamba bina Philippiens chapitre 3 verset 19, l'effet sera la perdition.
ils n'ont l'amour du monde, non l'amour de Dieu. Il fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et Dieu l'envoie, Deutéronome verset 28, l'esprit d'égarement. Hein? Alors tu peux m'analyser quoi? Oh, l'église a été, l'église ensemble. Ok, il faut que tu aies le macamon, l'église a été. Hein? La dictature n'est pas dans l'église. L'église, c'est là où Dieu doit répondre la gloire et ensemble. Et c'est là que Dieu donne la bénédiction à son guéribatu. Ça dit quoi? Les fins, on appelle ça qui au Philippiens chapitre 3, verset 19. Et ça dit la perdition. Rien que la vérité tombaki moko basali na nzambe prophète Ngefa ngai na ensemble to pandi teke papa sololi wa koloba parce que panaye aza sans tâche alobi o ezali yo peuple ozana munoko koloba te mais ozana balobeli na yo o ezali ke moko pe parmi balobeli na yo papa prophète Ngefa azana kati to comme na suka masoya na biso abonnez-vous massivement na Koba Plus, partagez les liens, aimez, likez ko ça na biso bien pour les Koba Plus, ouais, pour les remarques les suggestions mon numéro là bo bengi biso to binde to solo lango et vous allez bien papa par opesa moi quelques dédicaces naé ba dédicace na boy ko pesa parce que bozo solo la te. OK to comme la suka maso na biso to kutani ciao bye.